HP Media, la chaîne qui vous édifie. Je fais pour Dieu. Ça relève de la qualité supérieure. Il y a moto oyo nzamba fula, moto nzamba chape manaye katinaye, alongwa ekeko, akoma une âme vivante. Amen. Ce matin, je vais aller vite, je vais essayer d'aller vite. Parce que ngomana liambi pensa, n'ena lobi et Seigneur qui kaba maman va prester. Gloire à notre Dieu. Ce matin, nous parlons de chant, le chant de Naboth. Le chant de Naboth. Naboth, vous écrivez comme vous entendez. N-A-B-O. Naboth. Le chant de Naboth. C'est qui Naboth? C'est quoi Naboth? Naboth n'a pas le lot. Naboth. Le chant. Le chant de Naboth. Bilanga. Il y a Naboth. Le chant de Naboth. Bilanga. Il y a Tata Komo Naboth. Il y a Momate à Tongo. Et Olobani. Et Olobani. Mais nous allons plus nous appesantir dans la lecture. Nous allons aussi à la patience. Lecture exalamment moulaï parce que nous partons de 1 Roi, chapitre 21. Amen. Et Kobanda, 1 Roi, chapitre 21. Du verset 21 jusqu'au verset 25. C'est long, 25. Oui, 25. 25 parce qu'il faut que tu comprennes ce qui se passe. 25 parce qu'il ne faut pas qu'on parle, mais qu'on ait tous une idée fixe, qu'on se comprenne, tous se retrouver ensemble. Quand tu n'as pas commis. 1er Roi chapitre 21. 1er Roi chapitre 21, ils ont gagné déjà dans Souka. Au Mukanda, 1er Roi, ils ont Souka, je crois, dans 21 ou dans 22. On lit au nom du Seigneur. 1er Roi chapitre 21, le verset 1er au verset 25. J'ai le nom du Seigneur. Amen. Après ces choses, voici ce qui arriva. Si Bamagamunion, so wan la Bamagamunin. Ah, Bamagamunion, so wan l'embisi biso maïto do balango zate makambu ya roi Akab. Akab na mwasi ne Jezabel. Akab akenda kobale la biso mwasi moko. Oya uti na Afrique na Éthiopie. Mwasi oyo epai na bango aza princesse. Princesse parce que moi na ya roi. Bomo roi oya bango. To na kati na lingumba na bango na Afrique. Pendant ko sambela Zambe ya Baal. Kuna nde musisa ya nzamba Baal bima. Alors Jézabel, quand tu entends ce nom, tu entends déjà une femme diablesse. Adandoki. La Bible, Jézabel, attends, l'oudoye ba été, ayebana mabe. Jézabel a molimo mobimba, molimo ya séduction, molimo ya libungi, molimo. N'habitez comment il faut parler d'elle. Mais dis-moi, elle était une grande prophétesse. Nakati na osambo ya Baal, na Astarte, banzambo yo mibale oyo. Yokani mingi na Bible na biso parce que baza ensemble oyo batien nzambe ya Biblia mulunge. Ils ont vraiment empêché le panissement de notre Dieu. Ils ont retardé l'avancée de l'Éternel na ekati na Israël. Awa toza na Israël du Nord. Et pas wapi capitale eza Samarie.
Déjà Israël ici et Katani et Kaboni na mibale. Oyoka Israël na tango David. Ezalaki mobimba. Tango Salomon mobimba. Tolo ba roi misato batambusi Israël ya mobimba. Saoul, David na Salomon. Sima ya Salomon mwana na ye Jonaram aye toye komona Israël ekabwani na mibale. Awa tokomi na Israël du Nord, tokomi na Israël du Sud. Israël du Nord esimbi kombo ya Israël, ya Sud ezwi kombo ya Juda. Okondo yoka siko na kati na Bible bakoma kolobela Israël na Juda. Juda uta wapi? Eza etengi ndambu ya Israël. Kuna batribi mibale kaka. Israël nyonso tobenga yango 12 tribus. Mibale eye na Sud. Na Juda, capitale na ye Jérusalem. 17 kanye mati likolo, bango batie capitale kombo Samarie. Toloba ezaki guerre civile, kozanga koyokana ya bato bamikaboli. Mais Nzambe atikali na Sud. Et pas le temple à Jérusalem et Tomamaki pour moi au pico le temple. Ça t'est. Banganga Nzambe ba biso ba sacrificateur. Tout ça la musala na mbeka la temple to tikali. Mbe et pas yesungi bonzambe et où mais la mingi na Sud topé na Juda. Ainsi Jésus-Christ va répondre. Wana yesoye na mokili. Azo ya no la mwasi mo Samaria. Alors le salut vient des Juifs. Juif ça veut dire Bayuda, Juda, Juif. Le pic est pas na Bayuda. Et vous te prenez la bilan en Samarité. Et vous verrez les deux peuples. On parle maintenant de Juifs et des Samaritains. C'est ça en fait. Tout ce qu'on a nord, qu'on a Mozambique, Koufi Makas. Et moi qu'on a mouta baby c'est la police sous Makambu. Ils ont Akab. Akab a police Nzambe Kotoyo. Donc nous avons commandé de l'eau à l'Éternel notre Dieu. Où a bimisa libota en Égypte. Où a Kaboula Maï, la mer rouge par la mer puissante. Il y a Moïse. Où a Tamboussa libota 40 ans dans le désert. À Koma papier, à Nyatama. Parce que Akab, où a ça moko na libota. Nabana na Israël, à Kenda Kobala Jézabel. À Bala Jézabel, à Pactiza, à Sangisa. Kuna abenda Nzamba Jézabel. Uta wana ili solo ya Baal na starté aussi la tête de la Bible. Après toutes ces choses, Oyaka basali asali soumini. Ebele oya sali. Oyebi li solo na ye. Non, j'avance légèrement, attendez. Nazo sala épilogue pas yo na sangisa o esengeli poto avancer. Oyoka li solo ya prophète Élie na 400 prophètes de Baal. Au mona ndenge Israël ya nord basambelaka Baal Élie ami mona minoritaire. Élie akiba le binzabe bomanonga. Pour kosambela yo ekomi problème na kati ya Israël. Kozala ongai ya Nzambe bato tala yo lokola soki elongo nini bongo bato nyonso tozala na bango elongo balongwa na ngambo na biso bakoma na bango ya Baal. Baal azosala succès Nzambe na moni elongo na kotikala na te baoyo bamekei batia mo mitu makasi akaba boma bango Jezabel abomisa bango yango nga Nzambe na kidi awa Nzambe na boyi na kufa yo moko boma nonga Nzambe abikobanga te otikali yo moko te te Nzambe na tikali nga moko Nzambe non Nami réservé, je me suis réservé encore 700 autres personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Et nous avons tout ça le mot. Nous avons 700. Oyo, Gumba Melibal, Bandimeli Balete. Donc, tous ont continué. Amen. Après toutes ces choses, à ma père Kabasali, il va faire encore une autre chose. Naboth de Jezreel a fait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Naboth de Jezreel. Jezreel est Israël. Attention, c'est prononcé pour vous. Jezreel est Amamboka. Naboth
avanda na mboka Jezreel azalaki na vigne bilanga pene ya palais royal, tout ça palais royal, palais du peuple. Ye azalaki na bilanga munene pene ya palais du peuple. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Akab aye kosolola na mutu oyo komo Naboth. Mutu pambo oyo komo Naboth, roi Akab azoya osona abi Akab abine Naboth sunganga go pesa nonga bilanga no eza wana muni ngai na bana na pale dipe natana bilanga na yo oko pesa ngongo te opesa nonga bilanga ngo ekomi nango yanga to négocier na yo totala ndenge tokosala na etika ya ngai. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Soko saka na posa vigne, ça veut dire bambumwe bi marawana ya vino po enanga na yo osepela na ngwe pesa ko ba bénéfice ngana après na opesa o vigne ya munene ya kitoko bi bambuma oyo ya yo kute ko kanate ya danger. Bon soki bongo pete to koyo kana ninga mbongo na sombi yango na pesi yo mbongo oyo ko somba bilanga ata oyo yo na fois 10. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Yokatato Naboth na pourquoi wana azoba mbadi nzamba sunganga ya batelanga na koyate nzambe batelanga ate mukoromo te mutema na ngelemba nakabata vini oyo nalobano zwa pesa nambo to zwa pesa na vini mususu nakoko pesa ngo te eza héritage eza libula eloko na zwa na batata nanga. Akab rentra dans la maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Akab azongi na ndako na ye triste ayaki ye mokanisa roi akiti négociation kopesimi te nini o mutu wana lobi azwa mo batata na ye bambongo kute lobi lelo te mutu ko mobola me alingi ne mbongo te na bibona pesa yo bilanga o eleki o ya yo wana yakafuma alingi ne kaka te ya lobi lokola eza eloko azwa pa batata na ye héritage azobatela yango. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangeant rien. Akab azongaki na ndako triste ya kolemba alala na mbetu boye aotala kota mir elongi kaka na mir babenge roi ya kolia te telema mokonzi lelo bakolia te. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu pas? Jézabel, moi si na ye yo Akab ma nous allons ni nous elongi boye no ma boye babe mo ya kolia komelate oyate komela komelate elongi ma olali kota mi bikamni. Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, et si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. A expliqué par mene oto le kakuna nenge esimbite aboyi kaka lobi aboyi kaka na botu wana na bide basala ite. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Ya mama la motuna o pena mukonzi na kati ya Israel la yo to mutu mususu yo roi esimbite oyepe ovaile pena na mituye bokonzi za ya yo te tellement lia sukuna menanyos so la ka pona vina na bondo na ngai Jézabel na la kona piso. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres c'est là du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Vandi boye wana sali lettre abengi secrétaire komelama bakomele mukanda papa aju caché ya roi Akab abeti nda
lettre en haut, attendez les magistrats, attendez les anciens, les notables et village, lettre l'obinine. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publier un jeune, placer Naboth à la tête du pays. Bolo baboye, bosala jeune na mboka na bino kuna. Na mboka wana, boka batangi kumba nyoso jeune boloba, na bolo mtawatambusa biso la jeune oyo. Bosala ndengwa. Et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, qui déposeront ainsi contre lui. Si ma jeune wana sikoyo, tant bazo kila, bolugila na batimo mibale ya mutema mabe. Batona sikoyo baya liboso magistrat, basamba, bako baboye. Tu as maudit Dieu et le roi, puis maintenant, et puis menez-les dehors, lapidez-le et qu'il meure. Balo ba yo na bodu yo ozo tambusa jeune yo mo ozo lia. Ozo bebisa. Et puis on va dire ozo maudire Nzambe, ozo maudire le roi. Batona baba toza ba témoin to mona yo to yo ka ki yo mo nyoso de salabi. Wana na français le babe mo subordination. Ndenge ka ba lobela ki bemba na cour pénale internationale. Donc basali ba faux témoin mibale baroya bakwa Israël mikumba baloba yo bebisi jeune yo maudire Nzambe yo ufingi roi. Alors kamata muto boye lokolo tozotambusa makambo to chayo wana libanda tokolapide yo mobeko ba magistrat basukisa na mobeko bongo baba pe mabanga kufa. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agir comme Jézabel leur avait fait dire. D'après ce qu'il était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeune, ils placèrent Naboth à la tête du pays. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils les menèrent hors de la ville, ils les lapidèrent et ils moururent. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, il dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jézabel. Jézabel a gagné Bisakab, mais c'est sinon. Tout le monde est d'ailleurs en pété. Naboth qui a refusé de te céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie. Akab a entendu attendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la ville de Naboth de Jézréel afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Élie le prophète. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang propre.
balia nzoto ne balembola ba makila na ye kaka place wana na kata bilanga ne wana kufeli yo pe bakoleshi yo makila bongo na bamboa okufa lokola nyau okosila ga ndenge wana. Alors Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Wana to sauter Akab va dire est-ce que yo mon ennemi? Tu peux sauter 2 versets, allons-y. Là nous sommes au 40e verset. 20, 21 déjà. 21, 21, allons-y à 24, 25. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Zamba obi petina na Jézabel mwashaka. Et il dit, Zamba obi peboye. les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Yebe Jézabel, bamboa bakolia ye. Akufa nzoto be bakolia ye, pembeni ka ya bilanga wana ya Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et que ça, que soki mutuwa na makila ya Akab, camarade, famille, akufi, soka akufi na ville, bamboa bakolia ye. Et celui qui mourra dans le champ sera mangé par les oiseaux du ciel. Oya kokufa na bilanga na zamba, nzoto ne kosila na bandeke, bandeke bakodola ti nzoto kosila. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab Non, pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, lui excitée. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons beaucoup de Biblia. Mwana nzamba solo amepesa kamusala azana discipline ya kutanga Biblia. Alors pasteur watangisi biso lecture na ito tangisa lecture na ite ndeni. Bible comment makambo ebele. Yo linga kutanga wote. Praise the Lord. Hallelujah. Lisolo yo et comme on m'a biso bela likanisi ya mateya ya la fois passée où nous avons parlé d'Abigail et son mari Nabal. Nous avons un homme très puissant, très puissant, Akab. Abanga mutute, atosa mutute, abanga nzambete. C'est le mot de Kinshasa, Krimore, Bimagio, Linginzambe. Ça veut dire que Linginzambe, ça veut dire que vous allez m'appeler, vous m'appelez. Kabon. Mutu, papa, n'a pas comme malamu. Falinganzambe. Et la carte de Linganzambe, c'est fini. Processus, c'est encore Mutu malamu et bandi. Akab, ce qui est grave, Akab a mati na mwende ya tata na ye. Alléluia. Jéroboam. Oyo tata na ye moko. Asani. Akenda kozwa ekeko oyo ya wolo. Oyo tulubara. Alléluia. Stati ya vodor, ngombe ya wolo. Oyo kala grand frère Moïse asalaka koyeba ya libota na Israël boya nzamba misi biso l'Égypte ye asala ekeko ya ngombe libota ezobina wana Moïse na ngomba Nyaweb aumeli kosola na Nzambe 40 jours azokitana mibeko na maboko le détable de pierre akakuta Israël vosepela eza kofrir baofrande. Ils ont payé ça ba wolo ba bijou biloko matoi. Ils ont payé ça ba mengola bango nyonso ba zo bina ba bin nzamba bikisa biso ye. Moïse aya mona abamba mabanga wana na mabele. Alléluia. Et ça c'était la première rébellion. Israël ont bima en Égypte na nguya ensemble. Mais mutumo akosi bango to batumo ba yeba lobi Moïse akofi nzambe wa bimisa biso l'Égypte yeyo nzambe nekeko.
Awa Israël et Kabouani ni balé bien aimé. Histoire où c'est très important dans mon ensemble nyos. Ou attendre la Bible. As dans l'éclairage dans le Cambodge. Ici, il y a la guerre civile enfant de Dieu. Intérêt politique et quotidien. Israël est Moussami na Saoul malam, et Moussami na David malam. Mais roi Salomon, oya pambola makoleka nyonso, ayaka kobebisa. Ye muta tonga temple à Jérusalem. Biloko papa muta pesaki ba matériaux, ba mabanga, ba biloko nyonso. Ye atonga asilisa. Tango na ye atonga temple ya munene ya kitoko koleka bijou koleka ba bijou nyonso po Bible zolo ba na kati ya temple ya Israël couleur ya la guité. Na place à couleur batia ba plaquage. Tout ba wa ba mabaya ba triplex mais plaquage en or, ba plaqué or. Donc biloko wana papa n'était mtatika wana Salomon yemo. A plaqué or likolo, a plaqué or na ba mur. Et ça a la gloire de notre Dieu. Mais la même personne qui a bâti pour Dieu le temple, peut-être ça tu ne connais pas, la même personne avait bâti aussi le temple pour sa femme éthiopienne. Alléluia. Moi, c'est la binga dans le côté randa quand on a bien en terre. Il y a un autre sur terre. On a passé 1000. Moi, c'est pour la binga là, on a un terre. Il y a un terre. C'est là. Il y a ce qu'on dit, on a ça mais on a un mususu. On a un bal. On a ton gueule parce que on a un bino. Ça y est, on a sambe na nzambe no na batuma. Mbongo pe les pambolé nzambe et ton appel sous temple. Yabal. Salomon. Nzamba silika. Nzamba loba. Ah David tala mono tikelinga. Tala mama masali. Na linga kina boto na bokonzi nyonso na maboko na yo David. Wana David sakufa. Mais pour na David Natalio Salomon na roboto na nyonso te. Na ko effacer komba kokono David, tatano David te. Yo Salomon bikati na suka. Mais moi na roya na simana yo ngai na roboto la bokonzi na maboko na ye. Na kopesa ya munene na munguna ya tatano David. Yo bokotika na pena bokonzi pour la bilaka na naka David. Voilà comment ça s'est passé. C'est comme ça que conflit et quota entre Jéroboam na Roboam. Roboam munguna munene ya David azwa parti ko ya mort. Jéroboam atikali na eteni ya deux tribus seulement, Juda na Benjamin. Yango biso tozalaka na sud ba Yuda na Juda na Benjamin mais tena munene kenda. Et tena kei tata oya moni ya Bible soki na tiki peuple ekitaka esambela na sud po bango ba yebi nzambe moko wana. Temple tikali banganza batikali kotumba mbeke tikali balongwa na nord basala mobembo bakenda na Jérusalem na capitale suka banganza barebisa bango boya to sangana to tikala koto to bwakisa mukonzi wana boya bomonge kuzonga ngana lingi bomote abengisi bampaka na bito yokana moi to fabriquer nzambe msuza te to fabriquer les peuples nzambe abo sana nzambe bakoko myo abo sana nzambe ya Israël abo sana nzambe abimisa bango d'Égypte. Est-ce que quelqu'un a compris ça ce matin? Est-ce que l'explication est claire? Pour pas quitter sous Jérusalem, mais voilà là où la politique est très dangereuse. Politique est comme l'homme sambela. Politique est comme au kamada même ndoki. Et tiens la poste pour pas mettre le mabo. Politique est comme soit raison politique. Et comme vous savez dans Rwanda. Il y a eu génocide entre Tutsi et Hutu. Bazo semble la même muta politique à côté. Alors biso ba Tutsi, ceux qui ont bobi ba Hutu té, l'obiso ba ko ma kasi ba ko boba biso. Génocide mboka mukelo ko na Rwanda ba sila na ko kufa. Ba bomana mboka bibale. Ba mboka ba Tutsi na ba Hutu. Ba bomana lelo Kagame vandi wana ada Tutsi. Mais makambo esilate. Conflit politique. Mais ma conflit les contacts de l'église. Bazo sambe la babomana. Yo frère, yo sœur, ya za kolobo, ya za kolobo mususu abiso na bamuto yo kanate. Ah biso bokonzi. Bo bandio bomana.
Nous devons faire beaucoup d'attention avec la politique, même quand ça vient chez nous, dans notre pays, démocratie, la voix de la majorité, élection, député, attention pour risquer de marcher sur les valeurs spirituelles. Bon, Nzambe ko nyatama, Nicolas d'intérêt politicien, bon, télémina discours nae, bino bozo comprendre yete kazo luga d'intérêt na yemoko. La discipline mutema mabe ya moyina muninga et puis bobomani. L'église chrétienne, l'église de Kinshasa risque de se déchirer demain à cause des politiciens. Tu choisiras un camp et tu choisiras une autre. Il y a moi l'église fétique à la apolitique. Même ceux qui ont tendance à se prendre mon conditel, tu peux te souvenir à mon conditel, mais na nyonso les amis au pamba biso yeso ani corona nyonso. Oza la mutu ya gauche, oza la mutu ya droite, na kati biso to na Jésus au centre. Ata yo lingaka Félix ngana lingaka Fayulu pa ya Jésus. Maramouane tali biso. Nous restons chrétiens et nous nous aimons dans le Seigneur. C'est pas pour un intérêt politique que les chrétiens vont s'entre-déchirer. On en parlera. Peut-être vous dites, pasteur, ce que vous dites là, ça n'a pas d'intérêt. Oui, je te dis ça l'intérêt. Ça l'intérêt parce que tant ma bé yaka, ceux qui te bon qui l'église, ma bé kokota. Amen. Yango awa na tumina awa boye, te yaka politique ite, to na moposate, yesunde isanga na biso. Amen. Israël est kabwana nengwana. Kata Israël. Bamonyo sobana ya Jacob. Libumu babotama 12. Lelo bamboke koli bakabwani. Ba viva ba même expérience, ba même passe na Égypte. Ba katisa la mer rouge ensemble, miracle, puissance en Zambé. Ba liaman na désert 40 ans. Ba tu expérience à Bobo, ba dans la même histoire. Mais le ba kabwani pour les intérêts politiques. Na mort ba bakaba vandi na roi ba lobi, so ki to tiki peuple ya kitaka. Atenda à Jérusalem ko sambela nzambe. Lobi mokonzi bokolongi sabiso. Okokama ndenge peuple ego balukina yo roi. Ndenge ko sanza yo ndenge ko boma yo. Po ego zongela nzambe wana, ego zongela roi ya mboka wana. Roi oya vandi na nzambe, azali te roi ya makasi. Yo logo za nzambe te peuple na lukaka nzambe lere nyonso. Ah, ego yindela yo. Roi tunila sa nini? Ba paka ba bilitala. Fabriquez les mamans nzambe. Fabrique pour eux un Dieu. Et ce jour-là, les rois se demandent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Baki kolanda histoire. Vaudor, Ngombe, Yaoul. Baki kolanda histoire. Nzete oyo Moïse asembolaka nyoka oyo atika na désert. Babi nzambe na so ali babandi ko sambela biloko oluka. Et yo koma grave tango roi akaba koti. Mwana ya Jéroboam. Alléluia. Yesu ko yake kubala Jézabel. Pa ya baleli Jézabel. Jézabel azoyage ana nzamba vanda. Nzambe nini? Dieu de Baal. Alléluia. Azoyana Dieu de Baal à vanda. Azana banganga nzambe, azana ba structure, azana ba rite, azana ba chanson, azana ba cérémonie, azana ba sacrificature. Donc nyonso vanda bo nzambe vanda. Ya Baal. Na starté. Quand il y a bali Jézabel azoya na banganga nzambe oya uti na bango Éthiopie azoya ko vandisa bokonzi ya roi Akab nzambe ope lokola prospérité zala ye nzambe oya fulu kisaka mabele koto yo a starté apesaka kobota na bibwele yoka bofulu ki na mboka badali bokufelaki l'Éternel tala biso leto prospérer bato babosani nzambe yango monei Eli le Tishibite abimi minoritaire. Eli oyo akutana na nzambe prophète Eli asimba nzambe abatela nzambe mais environnement na ye bato bakolongwa pa nzambe bazokende kuna babine yo nzambe akala biso nzambe nouveau modèle. Yo nzambe na bino zo umela ya biso za etikotaki. Yo nzambe na bino sambela rasambela ba biso to sala ka ba schéma ba calcul na mabele pa résultat bini. Oya bino prier gêner
matali nzambe na bino oya bino o volonté nzambe biso ekendaka raka tozwi nzambe asika nzambe lelo Praise the Lord. Est-ce qu'on peut pas nzambe pa ozale Eli azokamba mwa batu bana muke bazolongwa bazokende nini o bali kaka elibotika mama na bino na biso bali kaka ele bibi nzamba Moïse nzambo ebimisa biso na exercice nzamba solo nzamba David nzamba Abraham wana masolo biso nzamba lelo nzamba sika. Ils ont aimé Baal et Jézabel a vanda beaucoup de Baal kuna masolo leki akaba bomisa batu olingi nzambe na ete bakomo lugilo ba problème olingi Baal te ba problème kini ezate elikuta kima akina kobomba mana torrent. Mais Dieu va faire quelque chose. Lelo yosikola ka aloli bilanga batu le chant de Naboth. Tira amen. Tira ensemble na munene. Melaka baloli nini bilanga. Tala bilanga msio za ba emplacement. Na magombe wana pas to soke yota. Immeuble ndako mo yase. Obi ndako yo mikolo na bazalanga te bazalanga te. Alléluia. Na boulevard ndako mo yase. Mire katana mire kwea. Na kati ba matiti bota ngulungulu. Otelo bi mama. Lupango somba teki yango na ma. Alléluia. Immeuble mo ko bimawa. Mutambongo mo ko somba ngo nga ko tonga soki 24 hours. Eko kokana na soza comme CCIZ. Eko kokana na ba immeuble oyo. Watchtower. New Watchtower. Nouveau futur, Congo futur. Alléluia. Nous avons terminé le Bible. Donc le pauvre attendait ma mire dans le coin. Vous en avez valeur. Alléluia. Na boulevard. Il y a la vallée. Roi Azotala. Adingasi na tongi palais kotoyo. Palais du peuple. Dilanga wana. Et même ça décore. Alléluia. Ils ont béni ça. Décore. Roi de l'Obéli mais on se la zui à moi comme il y a moi bien on s'en va aux Champs-Élysées. Alléluia. Na Paris il y a le Champs-Élysées. Décore à guitare le robiment va fleur à bien avant de salir ma canne qui m'a dit oui. Vous continuez au Simbana espace na vali bila kuna totati kuna mais ya mutu wana mbongo aza ngopete bongisa ngomisa testare na kabia sala kabete na mukuse na sombe yango ndaye kokutana na bot akita ye mugurwa papa na bot batu roi batu spotika libanda akoti mukonzi wepa nanga boni mukonzi te tokota ndako baba ina ndako na kiti pena kwe mukonzi abeta kanzete na ye na bot bilanga wale za yo tela amen. Libota nzambe tselanga amen. Bilanga wale za yo na yepona ngo. Merci. Ngapi na to sama bosunga ngai. Na na pusa na ngo yo bibon. Yo na bota kanzete te omoni bilango yo yanga pete. Oh ya yo. Abi yanga ite. Omoni tata na biso. Pas kufatika kama. Na ma petit frère, ma grand frère, il y a tout ça. Mais, ma femme, c'est quand même mon mère. Bana avec Baroya, Bana, ma grand frère, Botama, Banani, Banoko, Bazali. Ils avaient un matin. Oh, la bonne est à yo. Habité, ils avaient un matin. Bon, ils avaient un matin. Mais dans le biboué, non, on peut subir la main. Fumba kata, oh, yebiwana. Oh, le grand ensemble. Na péchu à moi, je n'ai pas de la main. C'est bon. Mais ça m'a pris. Nous sommes à combien? Attention, le bimbo au sommet 20 000 ans aujourd'hui.
na bona bité yanga ité je comprends te yanga ité mo alimbisa nzambe batela ngai mokonzi bilongo roi pesa ngeze belé mais bilanga wana ndeza yanga ité alléluia moi ça na bota ya dia yo ya dia yanga ité so bona te ngapenda ibatiki nganga pela oli ngapenda tiki la pepa alléluia je vais laisser ça. Je vais laisser ça moi aussi. Nabanani, moi ça tu nabanani. Babana ba neveu, ba petit frère, banani ba cousin, ba grand frère, ba noko, ba tata. On peut pas mon amour. Les autres comme le tour dans les cils. Non. Praise the Lord. J'étais du pasteur. Y a-t-il une leçon spirituelle ici? Oui, il y a une leçon spirituelle. La proposition va pécia. Bapesi na bote anga na bote ba vision bandi ba projet minene okokanga te siko okoko mata okoko tongwama okokende liboso na mbongo oyo sali makambo ebele na Kinshasa tozomona ngo mutu akenda poto azolia mbala azovivre bien maokanisa lupango batika na Kinshasa haleluya oni yo mutu apoto na biso yaki ayo sani yo ayo koteka lupango wanaika pasabana wote kangobo panzana toka bwana mutazo ndamu na yake ko débrier. La personne qui dit ça n'a pas souci d'unir la famille, n'a pas souci de rester ensemble, n'a pas souci d'aller plus loin ensemble. Azomo la binda so bateki na bendi mo parti na ngai sili ngai na mo sina bana na to vandia musuba binga pela mobali na ngai na bana na to lieto bikeli kuna we inde na bango e inde li bango na bord de je vendrai pas nzamba sunga nzamba batela ngai na otira te mais on se soit le hôtel na on le hôtel mais c'est le hôtel les a ngai tika onka bongo na on soit le hôtel to kete kambo nebi bebi roi somi na kanda souci na mutema bina ndima kite na ozo déception. Alléluia. Oh, amen, Kiti. Alléluia. Le roi qui arrive chez lui, Allah lui pour l'idée. Allah lui contre Mir, à Konkami. Moi, c'est le matin, mais roi là, là, il était au fort, mais il n'est pas là. Roi, il n'est pas là. Ni roi, au tétikana, ni. Bah, même il était. Ma, il goûte mérité. Bah, personne va faire mérité. Le second boy, ici qui m'a quitté le nion sur l'unité. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde là, des papas, tu routines pas na botte, qu'on a banara to bini wana et simité. Azaka botte. Ah, c'est ma botte. Et donc on le vit dans la botte, à quoi voter hein? Au PCP chawana il paie na boye hein? Ah, yo kamusa, yo pena roi hein? Pour muta boye osuki. Eh, bokonja mo ya yo zo mo de fato eneni. Lia fufu, la muka. Na promettre yo pesa nga une semaine na zo ko peso dilanga on a pété on zo dilanga on a pété na moins cher. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, pour comprendre la chose qui se passe ici, il faut voir la suite. Amen. Il faut voir la suite. Pourquoi Naboth les a cité 16 fois dans un roi. Mais la deux rois, ils ont cité qu'à 3 fois. Moutoumsou a joué comme moi Naboth, la Bible, ils ont cité qu'à Tataboy. Comment on peut la louki en mot de dictionnaire, la louki la façon définition ils ont été Kombo Kaka, Moutou Kaka. Mais quand on a besoin de cas, d'abord on a deux rois. Alléluia. 2 rois chapitre 9. Na verset 26 comment kakanga ki Nzambe azoloba lobi na uti ko kanisa lisusu makila ya Naboth lobi na uti ko kanisa hier j'ai pensé au sang de Naboth lobi na kanisa lisusu makila Naboth baboma ye mabanga kota bilanga na ye nzoto tikala wana na Gisèle akufa bongo mais Nzambe alobaki awa rwaka bazokita pozo bilanga Nzambe atingeli adikite webisaye lobana moni yo eliko yo aka ndenge kako bomisi Naboth ndenge bo okufa
omoni ndenge bambwa bale na bote, omoni nzoto na ye ndenge poli wana bambwa baleki bamoni misuni ya kolia balie, ndenge yo mpe bakolia misuni na yo kaka na bilanga oyo kaka. Bongo mwasi na yo ye mpe bakolia nzoto na ye na bambwa, bokomona makilele na mire bambwa balemboli baliango. Comment vous pouvez expliquer qu'une reine bambwa balia nzoto na ye? Alléluia. Comment un roi bambwa bakolia nzoto ya roi? Est-ce que vous imaginez ça? Dans la malédiction nzambe nzambe bambwa bakolia nzoto na yo, kolia nzoto ya mutu akufi. Et ça on m'a facilement tiré. Alléluia. Même dans beaucoup de biso so mutu ba kwa yibo ya kufi wana ata sangi batu bakofindike tena bakosanga. Est-ce que vous êtes d'accord na ngai? Ata soki batu bakokunde bazate bakura mushi bakoya bakosale. Donc on a même mutakufi na mai batu baluki ba moyen nyonso ba bimisa nzoto na mai. Ba bifo ba kunde le fils avec honneur pour azamutu. Mais et au sein maneli ni mutu akufa bangua balia nzoto na ye. Et plus grave encore mutu mona ni roi. Un roi na mboka akufa nzoto ne balia mona bangua. Est-ce que vous imaginez ça? Une reine très influente comme Akab nzamba bia kokufa bangua balia nzoto na ye. Ça voudrait dire que kokufa bato et vous allez accompagner un massacre moko grave. Au point que barobosa leke onzoto ya roi, barobosa leke onzoto ya reine. Ça veut dire Dieu va créer des catombes, Dieu va créer des catastrophes, Dieu va créer les choses très graves. Wasuki sa banzoto bongo bambua bakutango baliango. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Mkolongo, sur aucun chapitre na utopé sakuna na chapitre 9, il y a deux rois. N'est-ce qu'on a que moutumo a tombé maka. Jéhu, Nanguya n'ensemble Jéhu, rebelle moro sauvage, à kota à massacra. Oh, Jézabel a koufane nini. Jézabel a yoki Jéhu azoya na mpunda na basoda mususu. Atindi bagarde na bibo ki lotuna Jéhu azoya to soro na kini ato ni kambuni. J'ai soda wana ye atuti mokonzi Jéhu ozo lingani ozo ya na palais royal na mbango ye Jéhu abile ndengo yega abongo otuni ngaso ina ile pona kinia so ki pona sengo kota na mulongo na ngai to continuer azonga te kwa pesa so Jézabel atindi si mususu atindi ya misal bakota l'équipe Bible lobby Jézabel amati atie ba farajou. Alléluia. Si tu lis dans la Bible on parle de phare. Ajou, ça veut dire à se maquiller, à bongi poyer, cultiver à maquiller, à salir, à travailler, à n'alisa le bin à okuta na Jéhu face à face, à ina makasi ma kokita, à kokundama. Jéhu a commenté, en termes de fenêtre boye, Jézabel a bimiselo. Jéhu, les Camounines, n'a pas garde nemi balé pembe. Jéhu a bien la bagarre. Bozana yetonanga, ceux qui bozananga, botokolanga ya bambama. Alléluia. Babouaka Jézabel bongo na fenêtre akita na mabele na mabanga panzana pra Jézabel akufa bongo Jéhu akota na ndaku akuti bilo olia na basola na bitolia na bisonama babo sali na bango bazolia mboke yebite na kimia bato bazoyeba te nzoka Jézabel akufaki ndenge akufi bongo nzoto etikali ewumeli Jéhu azolia na ye bazomela bazosepela bazoseka na bango nzoka bambwa bayaki. Alléluia. Bambwa bauta wapi toyebi te soki mboka ngo bambwa na bambwa soki ndenge baluka bilo akolia balembi na fulu baye bakuta boye nzoto epanzana na mabeba banolia yango eloko barekoyetsaki ezaki Jézabel bakuti mutu na makolo na misape makolo na misape maboko abi njota Jézabel na bilamba makile panzani na bamur aliami landisama makomi ndenge Nzambe alakaki. Alléluia. Mais cela s'est passé non pas par rapport à ma benyo sakaba salaki, non pas par rapport à ma tuerie ou à kaba bomaba, non pas par rapport à ma temple banda kwa Nzambe
nzambe ya bal oyo akaba proliféré abimisa partout mais mukolongo nzamba prononça des paroles parce que Akab a touché qui n'a pas ya Naboth. Il a fait périr Naboth et Dieu a décidé. On continue à m'avoir amen. Ma bébé la kaba sala nzamba lobate mukola bomi Naboth nzamba lobi et puis nzamba préparé nega okufela Naboth. Parce que Naboth c'est qui? Mais parce que Naboth il était une personne qui a conservé la valeur. Abatelege loko nzamba lingaki. Nabal Akab asalangine bakri. Mais tango aye ko toucher mutu oyo asimba eloko. Mutu oya mutema malamu, mutu oya makanisi ya bien, mutu oya zaina maprojet malamu, yo oye obomi nzamba bia usala bakri me ya mutu oyo okufuta ngo kaka ndenge Naboth akufa ina zamba oyo yo pe okufela manga na zamba oyo kaka ndenge balenzi oyo ya Naboth na bamwa ndenge yo pakamba bakolia totora na yo. Et je te regarde ce matin, je dis enfant de Dieu, attention avec un homme du bien. Attention avec un homme du bien. Un homme du bien, il porte le cœur de Dieu. Un homme du bien, il porte la colère de Dieu. Un homme du bien, il peut être faible, mais attention avec un homme du bien. Soko libo sambu ate quel bana mutaza na ngambu ya bien, quel bana mutaza na raison, quel bana mutaza na mutema malamu, quel bana mutalinga akinia, quel bana mutakangama na nzambe. C'est un danger. Akaba boma mais le roi bomi mutu babomaga. Et il va foutre de génération en génération. Tala masoro pona wumeli na ote na boy na keleno musika webi ke mukolo wana pona Akab batu musu bakufa ko poka ba bito za ba camarade ya Akab 400 personnes ba uti na bango na Jérusalem bazo ya kotala Akab moko mwana ya roi ya Jérusalem amiba camarade de 400 bakuta na Jéhu na nzela nini ote biso toza ba camarade ya roi Akab toketo pese mbote atuli bango bwa combien autres za 400 ali na bango ali wana Jéhu abi ale c'est tiré bango kanga bango nyonso te biso sa ki ba camarade ya bana na yetu kata bango so bitu bazo kufa batu bakufa likolo ya Akab. Il y a eu massacre total na Samarie parce que Akab a tout chaki Naboth, a tout chaki mutazana mutema malam, a tout chaki mutazana makanisi ya bien, a tout chaki mutazana vivre na un cœur pur. Attention, les gens ont peur des féticheurs, les gens ont peur des sorciers. Nazo mona muyibi azo banga koyiba mbongo ya ndoki, mbongo ya nganga, na posha nganga tanga ngatiki bonga kamati. Haleluya. Mama muno Kinshasa ebimina. Kala kozala nganga koyeba mwa kise za di succès la Kinshasa. Omwa nzeta manga moko ezokola boye tata moko atala bibo. Mona butu batu baya ko mataka na nzeta manga te surtout nchafu. Nchafu za le roi trésor, nchafu za le de meki manga na valet. Bon nzete ona ya manga miyibi ba matango te na butu. Po kale za ibombola na butu miyibi ba mati. Ba yo yiba nini? Ma papa te katini te. Bazo yiba nini? Nchafu ba mati ngolo nzete. Bazo yiba nchafu. Alors batata mususu ko batimbela. Abi bon, ngana la na teli ko na na bino na tana bino ba miyibi nchafu bo sela. Misu pena ka kepe na banganga. Asu tala ka fumba ka ya. Haleluya. Soki mwa kinkutu, soki mwa nini. Balinga la gitendi. Makasi na gitendi ya rouge. Bakata mwa libanga munene mba. Baya pena bo baba jembe sana nzete visible. Okote bano pongo pesa ba mbote boni sango boni wana mai bo kabela mbo yilusu. Ha wakeba. Bar poto, haleluya. Biloko ezaliawa, biloko ezaliawa. Bonganga.
Et son ça va toujours sima, baboya oyiba, baboya okosa, baboya escroquer, bazonga na nzela pour la kobanga bonganga. Na bamboka msu babanga batusu po 12 malais, 13 misères. Babi biloko ne bozongisa. Ya yebo pesa ye, azala pamba te, azandoki, ya yebo kangele koli na yebo tinda alia. So ya lié, c'est grave. Vous dites ça dans votre famille. Vous craignez les gens qui sont méchants, qui sont sataniques, qui sont démoniaques. L'on a attaqué qui wana tiki wana kei, azote kate mouyi gazo yibate. Mais Mouyibi peut venir voler chez un pasteur, calmement. Vous avez suivi ça dans le Molière, vous avez suivi ça dans plusieurs chaînes. Moi, plein Mouyibi à côté de l'église, à Idi Ampli, à quel était calme mais à l'aise. C'est une affaire de la conscience. Les gens ne comprennent pas que Dieu est plus dangereux que le féticheur. Dieu est plus dangereux que Satan. Dieu est plus dangereux que les sorciers. Mais comme il frappe dans le silence et il attend le temps, les gens multiplient le mal. Maintenant, on va conduire les Sikawanate. On va conduire les esprits. Je te dis, faites attention. La personne qui est juste, la personne qui est droit, la personne qui marche avec Dieu, la personne qui craint Dieu, la personne qui respecte le loi de Dieu, c'est une bombe à retardement. Une bombe à retardement. Ogo betaye, ogo fingaye, ogo yibaye, ogo salagnon, mais faites attention. Quand son Dieu s'élève, il peut massacrer d'une manière grave. Dans la mouvement massacre, Zananiaza roi abomisa Nabot Yemoko. Mais na Simane Bakoufa combien? Plus de 30 000 personnes Bakoufa. Massacre, na ye roi, na moisi ne roi, Bakoufa le Koran Moutoumoko. Nabot. Le chant de Nabot, Bible lobby, Bandounde Komaï Kobo Tawana, d'abord Makila Batou. Alléluia. Parce que massacre on tuait les gens, Nabilanga Nabot. Famille na race, ya Waka, Bazosila, Nabilanga ya Nabot. Kassan Zamba le bigo. Oyo ya Makila Nabot a kokufa na ville. Ça veut dire akufi na ingumba boy bazotala. Nzotone sépulture, ça veut dire kundate. Bakokroate libulute. Nzotone ici na bamboa. Wala umikufa na zamba nenga kimaki kwa zwake be azoka ke kokufa na kata zamba yemoko bande kende bazosibisa nzoto. Donc vie comme il ouais comme il opamba. On ne se soucie plus de quelqu'un, on enterre plus quelqu'un à cause de cet homme Nabot. Parce que cet homme avait un cœur pour gérer la valeur. La vie, un cœur pour gérer la. Alléluia. On a vu un cœur pour gérer la valeur. Pasteur, il faut un cœur pour gérer Dieu, un cœur pour gérer la foi, un cœur pour gérer la crainte de Dieu. Le nom Batsénini. On a vu un cœur pour gérer la valeur. Oh. Et là, on est sur la salle qui n'a pas de ça qui m'a ensemble. On a pasteur Yomo de fabricant. Ah, merci. Je vais te montrer que Naboth était un enfant de Dieu. Alléluia. Tamazoboya oteka, tamazoboya kozwa, bakado ya waka bazoba lobi que l'Éternel me garde. Alléluia. Zababa telanga maele na ngekosa mate. Mutema na ngele mbate. Na babiloko zo la tsaka nzambe batela na mutema na ngele mbate. Mutema na ngele pengwate. Na leo zo biloko, na leo zo babiloko rozo pesa na pamba, na yako céder le chant. C'est quelqu'un qui s'est gardé en son Dieu. Il gérait son cœur en son Dieu. À côte à poto, à côte à gauche, à côte à droite, mais je répète une phrase. Il est en train de gérer la valeur. Il est en train de gérer la valeur. Et ça, le logo va venir à la valeur. Valeur, yo ye bien dit que il y a des mingi mutuya. Mais valeur, vous savez dit que biloko ya mala.
ndeko oyo ça peut bilanga oyo balingi bapesa nini bi selon la loi du commerce bato basali ba gestion d'entreprise bato basala la section commerciale bayebi intérêt. Alléluia. Bayebi lo babengaka intérêt. Mama yo teka tro na wenzi oyebi lo babengaka intérêt. Mama moto soli na ye mama ko boya no te sa no te oyebi singa pasteur na bana ko teka na âge ya 9 ans. Mama tango sisi ko solo la zano mama molimo kena yo metango na tikali na yebi yo yebi Alléluia. Nabi oyebi est-ce que souvent il est intérêt c'est le quoi il est très important il est pour na oyo ce que na sombi na boye na teki na obimisa mileki oyebi ni moi si ana bota tali na bota bi papa na bota bilanga oyo eza monene tiboye ata soki ebimisi bambuma toko teka ngo basaki ekobima awa ata 80 mais bilanga roi pesa yo basaki ekobima 800 ekobima 1000 o intérêt. Nous sommes dans un monde régi par un régime capitaliste. Régime capitaliste. Nous qui sommes aux États-Unis, Américains, capitaliste. Ça veut dire qu'on a intérêt, tout se fait par rapport à intérêt. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc, tu vas nous négocier, et ça dit comme dire, intérêt. Quand on a coûté intérêt, on a créé côté intérêt, on a longue. Est-ce que Dieu est toujours le Dieu des intérêts? Est-ce que Dieu est toujours le Dieu des matérialistes? Il y a même des églises. Aujourd'hui, ouvrez les yeux. Les églises sont entrées dans des intérêts. Oh, tu ne dis pas encore amen parce que tu n'as pas encore compris. Les hommes d'affaires vont coopérer. Ça dit tout ça l'église. Nous aurons les offrandes, nous aurons des dîmes, nous aurons les ceci. À côté de la corps, pourquoi? Nous allons travailler là-bas, bien, tout est romantique, tout est ici, tout est bien, tout est romantique, tout est romantique, tout est romantique, venez avec les dîmes, allez, venez avec les offrandes. Aujourd'hui, les numéros de comptes bancaires des églises sont écrits à des postes de téléviseurs. Aujourd'hui, à la télé, on a un numéro à compte. Envoyez-nous les dons, envoyez-nous les offrandes, envoyez-nous. Dans Kinshasa, tout le monde même mingi bien aimé. Tout le monde même la ONG. Alléluia. ONG. Batouwa basali nini obiso. Tout le monde la rabana nike. Wana pas bien moni. Orphelinat. Ce mon orphelinat sa publicité. Orphelinat c'est banderole. Orphelinat bibouya para biso. Bouya para biso pour osali. Na bana ngabo na lupango ngabo bato orphelinat baye. Papa bandeko biso toza bandeko orphelinat tobokola bana basanga baboti basanga bapara tozwaka bango charge toza na bana 32 na bidiscours oyo nyonso ekende ti wapi na nyonso wana toyana wa boye tosenga basaki kozala mwa masango kozala mwa loso mwa madesu mwa mbongo bopesi po toyelelesa bana wana nde mokutu tolaki na tete na bi oui ide ya bien namweka ndenge aningisili mutu seke ide ya on a plein de moutons comme les bangs en bas, on dit mais qu'est-ce putain, on a sur la vie dans une banque à mon pour bazangi baboti, sur la vie moi na mon pour bazangi tata, pour bazangi maman, c'est que n'amo na mon que 4 na on laisse na okoka. Alors on a bâti 5e, on a bâti 6e, on a bâti 7e. Ça veut dire ngam na on laisse bana on a na bâti. Na obimasu na baba ate pona koma mandia ni korona ba so ina kokite na kotika mama songa papa boti na msinde o wala tumanene na bitala ifaye ba to batika bana na baki ko mandia ba mona baba so bukoki ba mote botika ba sa nini ba baki ko mandie ba mo nesikia bilo ko mandie le ba mo na bina sima ko mandia oyo ba ole sabana ba mo na mwana mtu asala na ONG te avaza kinzoto bikia comme la ONG ja comme nena comme la mutuka comment yozo bongo la bibi na ba bibuele o bongo la babola ndiyo bongi est-ce que ça va
Nous avons beaucoup de choses faut que tu à côté quand tu es quitté. Parce que, à ce moment-là, mes combats à battre. Azo bimisaka, yo bando bogola, alors comme riche. Ça c'est trop congolais. Les intérêts. Nous sommes pour boire la saga foufou. Boire la saga masango, 8 eke na ndabu na ye. De aleke no femina. Mukolo bali ba filmer, bali ba filmer. On fait une autre à 3 personnes, 4 personnes, mukolo ba filmer. Tala na ndabu ba ya bengi na tata masi ya la ba. Bana no ya la ba ba filmer. Bato ici bana trade me bana ba dia ba fupa na bango calmement. Habitaka toza na mikumba trade bana. Ceux qui ont saisi pour filmer, vous allez pas gagner vous allez sécurité leurs intérêts. Enfant de Dieu, quand Dieu te regarde, quand tu es volé dans ton marché, au TKK, au Salaka, aux autres, mais ceux qui intérêtent que les quignons sont, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Amen. Dieu ne sera pas d'accord avec eux. Kinshasa intérêt leki batumsu bakoma kala ingambo kala technique ba comme ça on a Kinshasa kala ingambo kala yini technique mutu mo ya zando me aina libaya ayesa me aina nini fond de commerce nini libaya alu wala côté ba pote kwanza akutikisi mama bele akamati libaya na ye achakate on dit la pôle Nord, vous traversez la pôle Sud, à Kamalibane. On est pas loin là où on a sauté. Alors on est là côté où sauter. Alors on va m'embêter côté où on a kia. L'on est à moitié une tâche difficile. Tâche difficile pour tirer à l'ibaya mogo. Bon les cas là on fait on peut se merci. Il y a des gens pour la merci. Donc comme le monde à béton. Donc comme le monde à Alléluia. Nous t'aimons ma belle. Nous t'aimons ma belle. Nous t'avons sali ça moutoua ça sauté. Tout est payant. Tout c'est l'intérêt. Libaya wana. Na côté batmana va sauter ba mon maintenant les gars on a sauté qui. Depuis moutoua tient libaya. Antique l'homme a belé au logo sauté. Alors on est dans les banques ça qui na katika qui loua. Oh mutawa obu ya libaya pamba ya onyata awa 1 2 alle kamu panja sote libaya te on se difficulté alors on est dans les banga wan abatsa on côté libaya nae les intérêts Nabot a regardé l'intérêt. Ah la tienne moi je n'ai pas à vous moi ça n'a pas t'as intérêt t'as avantage mais Nabot a vendu l'objet. Il y a des choses qu'il faut plus que l'argent. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qu'il faut plus que l'argent? Il y a des choses qui valent plus que l'argent. Les amis, l'eau et l'équipe m'ont ravalé. Il y a que les capitalistes qui sont contre moi. Il y a que les intérêts, qui sont contre moi. Il y a des bénéfices qui sont contre moi. Tellement ça l'esprit bénéfice, ma camion sur ça la casse que bénéfice est allé. Ce bénéfice est zaté. On ça la soutien. Nabot atala qui bénéfice au akabala qui siétait. Nabot atala qui d'intérêt au akabala qui siétait. Mais Nabot a mon valeur. A mon valeur. Là où il y a l'intérêt, si tu ne cours pas derrière les intérêts, c'est que toi tu connais la valeur. L'église de Dieu, c'est une grande école de valeur. La vie d'église, c'est une grande école de valeur. Où tout doit se faire par sacrifice. Où tout doit se faire en regardant Dieu, en pensant qu'un jour il y aura un salaire dans les cieux. D'abord, avant tout ça. L'église est avant tout ça. Oh, église, école d'intérêt. Mbongo zokota ba calcul na mona parce que mon yoga ba mbongo belé. Moto landare na si ma voiture mbongo tout bien. Comme niaou pour le moment na moto yo. Mais l'église est extrêmement grande. Extrêmement grande, moto ta mona ben clé.
Une voiture qui vaut 360 000 dollars. Bon, suivi d'ailleurs, alléluia. Ah, pour la voiture à somme à 750 dollars. Il y a des cas. Mais ça, là, vous savez, intérêt. Quand tu vois tout ton côté, tu ne sauras pas voir les côtés de l'autre. Mais c'est dans l'église où le Seigneur nous dit, regarde aussi les côtés de l'autre. Naboth a dit non, mais pas la baroya sima. Alléluia. Écoutez, aujourd'hui il y a même des prières, il y a des conflits familiaux. Toteka kaka. Biso na watu kutana tatu sura sura kutani atosa nini? Toteka kaka. Toteka to panzana. Toteka mutana mutazo partina ye. Toteka. Mais qui peut garder la valeur? N'habite que côté quand même. Alléluia. Mais côté quand même vous en esprit unité, vous tout qui peut to sangisa to sungaye akeli boso. Yo ka bongo te. Teka katango katikati mutalegra mundinga te. Alléluia. Ukomo bana mo ba ya bongo pas Jésus. Ni yo Jésus, ba para ba fa batika biso mo ko to teka biloko yowe. Kabula, ndekona biso alikaka legela kaninga. Jésus, tu es pas là au katela biso bien. Oui, Jésus a katalika bona te. Qui m'a placé juge entre vous? Alléluia. Abina na chama juge na bino. Kota bozo kabula wana mutamute malama muninga aza. Chacun voit son intérêt. Parce que l'autre va tenter ma femme. Ah, na évité. T'es binoté. Alléluia. Mais j'explique que ceux qui y démouraient Tindibiroteka pour vous salir sans moutou moko. Ata yozuité, mais vous pessiez. Nous avons pas la bénon. Mais ceux qui ont panza moto panza. Dieu ne sera pas derrière vous. D'abord, il m'a payé à bénéficier. Mais d'abord, il a dit non, j'ai des enfants. Alléluia. Ngana za ibe mwana papa na sasa nini atikelinga so kipe koko papa tikila papa tikila nga pena usani nini na utikila mwana pent na panzango na ngo betere awa eza c'est là dans ma souvenir dans ma canisse bien la carte nous serons les pensées. Qu'est-ce qui fait La chaîne qui vous édifie.